mais quand ça il a été ni pini ça dit ça ma yele nyoso e bomba ma ki force nyoso e bomba ma ki papa pour papa bena c'est la sentir que maman zali pour on vous avez au bunzami boye et donc ça va papa ni mtaye si na ni boye a ressentir donc le quête même que ça la musala nzoto te dans le quête bonjour à tous bana poto bana monde entier mobimba na yeli sous pour une émission na biso sans tabou Lango TV donc ritile mayeyo o apesa makambo zo makambo donc il est na yeli kolobla mingi papa pe na mama lisusu donc to se bazarate na buzoba tant mbaye no azana ndako to mbaye na uti musala aye faut kipe bien ko bongisa mbali na yo presque mingi ba oyeba ko bati babala na bango te parce que musala ba yebi yango mingi te alors qu'on soit papa te il faut qu'on soit papa très bien papa pas c'est pila na pas malibanda te so qu'on soit papa la valeur te donc que ça pas sanité papa on toujours ka libanda donc faut soit papa non très bien soit soin na ye papa ye o sokoli o telema ya lié yo mtoye ba pour ça papa makolo na mai o te papa makolo na mai pour abi malibanda te donc mingi na yero lobela biso ba femme parce que tozo bima pesu libanda mingi quelque soit mbali na yo azokoka te fo yebisa ye ke papa na lingaka boy na lingaka tozela boy na ozongisa boy papa ayoka yo pe papa yebisa mwasi na yo ba point faible na ye po ya yo po aye ba papa lingaka boy po kokisa ba posa na yo mingi ya olobeleza ake mutu nyonso oza mwana mwasi faut nika nzoto na yo bien libolono faut nika ngo très bien papa pe sok papa uti musala aye oksa late lo mobe oyo mona ke opesa papa posa po papa ye moko sani amo bena ke mama se kaza mwa ke libande zate olati bwelo mwa mu ki posa na kata ndako no muntu opekso zate late bwelo mwa mu ki kolinga te ke bana bazala on bi ke bana balali yo sasko travail na yo surtout biso ba ona to balite to kinda banda ba fiancé na biso donc on linga ke mbe na ngata ngoya yo kuta na teni mo boye pona tele mise kaka tana on sala ngote me papa fa tele manzote ningana bongo ndizalaka yo o vai na ndako papa ye na ko lembu na lali yo po yeka ko lali te sala ba geste au moins ça sala ke pa mbali na ye telemisa papa pena likate telemi azo sentir que au moins sinangai babilo mo abongo de faut à propre sala pena o papa linga papa sala oyo lingaka donc soko sala bongo moi o bala ne beba izate donc papa nous ata musika okinde te akomaka pene mama po ayibi ke mama nanga a sepela kananga mama tsaka libolo ne propre mama alamba kanga bien donc faut en tendresse pas mobile na yo donc faut en tendresse te et ça la bien te donc ils ont la tendresse papa yé sokola yé pese ma sokola ya kolie ezali ya komele ezali pe ameli ali bandi travail caresse pe ça la bien on va nous kana ndako mo provoquer mo likamo boy pour papa sani asepela papa pe yo pe sepeli sa maman ezaka te mama ka sepeli sa yo na tamo pe boye yo po sepeli si mama o ebisi mama ke ebisi mama ya kana boy mama po ya yo mo po sepeli si mama que yo mozo soina yo po muta zo aka soa mutiza yo moko yo mo mto zo soina vraiment faut que ça papa na chambre na mbeto ta papa zo kokate yo kokisa ye po koka papa muso zaka yene ba fatigue na ye na place si ba moi sine bien ye ausa nka likolo mbang te wana za vite bo vivre te bo lingo za ke caresse fwe banda ozana na caresse faut ça la caresse bon na caresse sima bo bandi musana bino bo lingo ke na mbala mamba mo za bo lingo te ndeti na ngai nga faut caresse fwe zala caresse fwe za po caresse ndem te motiva ka mutu caresse ndem te sala ka mama kota na sentiment po na bo siba na bien nga na tili bolo na nganje po na ebike di katezo kote pa na nga bon ce que no banga ni posa mbali na nga papa ko banga kate ko kisaka posa mwasi na yo o mo nozeli lo no mwa muneni me o betela nkuma ko deku ya na sens te papa likata zo bombela ngona parce que nga mwasi no nazali yo bombela ngelo ko na sens ni to nga pe na bombelo libolo na sens ni papa sepelisa mwasi na yo mama pe sepelisa papa balola papa pesa papa sentiment si seye
ozo fibe pena makata na ma bindinyo so fiba kango sisaka ye ozo simba ye mabele o sali bilo mo o papa o komisa papa na place que papa bi malibanda soko sala bilo abongo bande kunanga basi mobali mo akimo izate na zapi na ngamba mibali yopi mobali sepelisa mama so po sa bongo te mwasi pa okima yo to mona mingi mabala ezo kufa papa bi milibanda po anini mama azokokisa posa papa te papa pas okokisa posa ya mama te ya mona ke papa bi milibanda mama bi milibanda mais so o garder eloko mobali na yo likata mobali no za yo moko kokisa ba posa ya mobali na yo kokisa vraiment posa mobali na yo o banda pratique boza na kata chambre boza bino mibale roulage ya zakate o bake na tsakali apesi bino mbelo za oya kaka na ko lemba ba fatigue no obeti no ka kuma ko se kwa mobali te mobali foko si ba moi sino bien ata 5 ata 6 ata 7 maman venait sentir que papa zalaka ndeti nanga so peti nga 5 te na mona bien te donc force l'accent que ozali nga pe na l'accent que na zali pona osalo ba biloko mo luketu fo zalaka donc on a balancé luketu nanga na ebi que papa zali en plus na zui pina likata na yo pina na koto na kata mnoko nanga nga première coup nanga na rolinga te kota na nzoto nanga ya mbe nanga na olinga te na ko banda ko embrasser mbe nanga na zo siseli kata wana première quoi ozobina makidi na boake nga na kata mnoko nazo kapna senti mine ke eza mungwa yo siko yo mama va ino ka kipara mbali note bokoma bolinga baso bonga basuki ki sode za kasute tika via brutal pesa mbali no tendresse nezo konti na bolingo papa tali anga tala mama mo libanda bwa mama e anga kokisa nyonso siko donc baloli papa na yo pesa ba sentiment bien comme c'est bisika o ya lingaka poso comme ça papa bisika lingaka papa pe mo libanda ezate yo pe papa so moni pe mama ana ba défaut yebisa ye mama pe akokisa ba posa na yo pe papa papa akokisa ba posa na yo na place que bo se bazo ke kolinga libanda parce que biso no tozaka ni loko moko mais boulonde travail so zo travailler pa mbena yo mbena mo libanda ezate ezaka te ke papa kanda a travailler mingi te eza pe yo mama faut travailler mingi faut ça la boulot pour papa sentir que moi si nanga zalaka yo pe papa faut travailler mingi pour moi si pas que papa zalaka po banga ay ba on azwa na kata ndaku eleki ya libanda pesa mbeno ba sentiment pe la ki ça peut-être ba partir ya yebité ba pose muso ya yebité la ki ça que papa nga linga position boy papa nga linga position boy yo ni to motiver mbali na yo ezate ka papa yo mo ngo zana kata ndaku ebiki mbali nga ninga za boy alinga na sala boy na ebiso na simbi mbali nga place oyo mbali nga point faible neza ka place oyo yo ne muto yebi nga na yebité po nga place ebiki mbali nga point faible mbali nga mais yo ne mimi na zo lobela parce que ozande ko nga mwasi bande ko nga mibali donc tozala bien na banda ko nebiso bati la banda ko nebiso pe mibali nebiso pe malibanda te kolakisaka mobali na yo vraiment ba point faible na yo po mobali ayeba faut la samba no point faible na yo po ba ke point faible moi sinanga za raboy na presque obombela kaye te na bolingo ba bomba vérité te bolingo faut vérité zala ka mobali na linga raboy na linga na sala boy ngana zongisa boy ba pose ezali yo ndi mto koyeba soko omoni ko sande so omoni pe ko gunzama kaka yo so omoni pe ko sa ya mupandi kaka yo so po moni ko lamba mbaye no so ndeni yo ndi mto koyeba mais musala ndi mbala sentir que mama sa ni azana place to mama zali yo mona bondo lala kinzire be jamais kolala te so kolala mabe olali balali yo donc faut ya opikili ki ba kundu papa telema sepelisa mwasi na yo sepelisa ye ba pose belé o ya relaxa bino le na relaxa bino bande konanga basi position oyo koki kozala mobali na yo ba pose belé ya kovandela mobali na yo yo kaka olala mpandi yo kaka ya kopese pe sima kaka yo donc izala vraiment polele na miso mobali na yo koyoka mobali so ki soni oyo wana ke kezo libanda aroleka oyo sala na ndako akoma na ye yo shuo tikalika abu ale comme ni mutu anazaki mutu mabe te po yebi nde musala te donc musala nde mutu esalaka po papa akanga mana ebeke ngana okima te ndeti ngari tilema po kima ngeza passe eza passe po na yebi pratique na yebi théorie donc na makama sola ko sibana na sala ngo ba jeter donc pesa pena papa sentiment o pesa pena sentiment ata pasa na posa na hote yo mo bike mbaye na ngaso na sali boy akwe isamaka so na sali boy akwe so na sali ba ngato tsa bo sala ngo na nko posa mbaye na yo ya mutu te ye pasa mwasi na yo donc na ngolo ba parti mingi na pesa no ba pose oyo mwasi na mbali ba sala kana kata ndako luke tu fesa la musala luke tu fesa